Kombe tata mwana pe tata Molimo Santo to banda programme na biso. To sengi na responsable ya famille soki azali awa na kombe tata mwana pe tata Molimo Santo to banda programme na biso to sengi na responsable ya famille o azali na liloba Alek. En attendant to la mutu ya biographie avec la biographie. Responsable la famille les Kaliboso pour Ozoali Loba. Didina Pedro Simbanana na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo ngai epai ya papa nzoto nazali nde bokilo na bali mwana na ye ya liboso mama Selo mabengo nzoto Marie Ange lokola ye azali mama pe 1 + 1 égale 1 tozali awa na mboka pe ya Yerusalem yango bomoni na kozwa liloba na kombo ya famille pona liloba na kombo ya famille mobimba ya papa na biso papa nzoto Jean baoyo bazali na RCA na Bangui pe na ba province et puis biso baoyo tozali na kati ya Nkamba to pesi matondi mingi na tata Molimo Santo papa Simon Kimbangu Kiangani elongo na papa conseiller direct pe ba mama na biso balongali na bango pona nini basali ya minene na tina ya tata tango tata akufaki biso banso mayele masilaki biso tokosala ndenge nini toyaki komona ye na elikia ya kozwa nzoto ekenda na morgue ya Gombe Matadi tokuti papa Fumwambanza lobi dossier ya papa nzoto ezali na maboko na ye moko papa mokonzi wa bole bozwa bango bovanisa bango na salon mosusu wana tozila papa abima tokendeki tovandaki tango papa silisi papa Fumwambanza na papa bango mibale bayiko benga biso tango bamoni biso bamoni ngai papa alobi papa kei nalobi ngeta papa kei alobi tika kende kopema papa sali mingi lokola ye akei esengeli tozwa nzoto na ye tobomba na lingomba azalaki nani wana lobi na tango ya kala oyebi ndenge azalaki président délégué du collège exécutif ya RCA pendant 30 ans pour 30 ans koleka oye moto atie lingomba reconnaissance officielle ezaye nde awa bomoi na ye bosili akei conseiller national abia mbuta monene alors eleme na ye kokenda Goma Matadi te bokokende na yango na Kinshasa na Kimbanseke kuna basepelisa ye bakolege na ye soki basilisi nde bozwi nzoto na ye boye na yango awa bolandi ngai tolobi ngita papa alobi mikolo makambo na makambo muke oyebimi ngalobi papa oneza makambo na yo tokolobani yo moko moto oyebi ndenge za kosala tomoni valeur monene tata Molimo Santo apesi na tata à partir la ville à Kinshasa révérend Modudu Ndopau Kovei na ba collègue na ye nyonso ba membre ya collège lobi ezalaki ikammonene na kati ya Kimbanzeke tokola makambo masilaki nde balobaki te oyo etikali kamba nde akosala yango lobi biso tokomaki awa nyonso wana ezali
bolingo ya tata epai na mwana ndenge abengaki ye abongisaki ye tekino akomi na niveau aye kokufa na maboko na ye awa matondi po ete azali nzambe oyo azali na susi na biso pe azali solo nzambe soki ye te na mboka oyo na ndenge biso tozalaka tokokoka likambo ya ndenge oyo te topesi matondo na biso na révérend directeur du cabinet ya tata mokonzi wa bule papa révérend Landi Ndombasi na implication na bango na kati ya likambo oyo pe bamembre banso ya colère ya cabinet ndenge bazali wana toki pe kopesa matondi na papa de la ville papa révérend Souka Mambona Léon pe bambuta bamembre banso ya collège oyo bazali awa na ndenge pe bamipesi mpona koya kopesa adie na moninga na bango matondi epai ya batata bamama bagene biso banso ndenge tozali awa na bolingo bonene oyo bolakisi mpona koya koasiste biso na likambo oyo tokopesa matondi pe na bandeko ya Grand Équateur esika ngai navandaka mponga nazali mutu ya Équateur topesi pe matondi na bandeko ya Grand Bandundu po ete molongani ya papa nzoto ye wana mama Véronique mwana Grand Bandundu topesi pe bango matondi na bolingo nyonso oyo bango basali mpona koakompagne likambo te tokoma na suka matondi ebele na baye bazalaki de près ou de loin na mabondeli na bino lisungi na bino lelo tokomi na niveau papa sali 1 mois et 5 jours na morgue ezalaki facilité so toki papa lobi bozila toki papa lobi bozila te lokola ye moko ngonga na ekokaki alobi bokenda kozwa nzoto batata na bamama topesi bino banso baye bozalaki na butu ezala faki ezala baninga ya gaki tomoni kuna na baninga ya musique équipe ya papa R10 topesi bayandeko ya décoration donc ezala bandeko na biso ya lukengo ndenge pe bino pe bomipesi mpona koyambaka biso ntango nyonso na makambo oyo epai ya papa biso oza mokonzi obundi likambo oyo po tokoma na niveau ke otiki biso na mboka oyo tokolakisa leloko nini yo moko oyebi okomi esika okomi ezala kaka molobeli na biso mpe molobeli ya bandeko banso bitumba na yo eza na moi eza na butu papa tozali na eloko mosusu akoloba te motu kati na mokili azali na mikolo mibale ya kobotama mpe ya kufa tata okende malamu ozala kaka molobeli na biso na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. tolandi liloba ya famille pe monene mosala papa révérend Nzoto Jean asali kobanda na centre afrique ti aye kosilisa mosala ne awa na nkamba Yelusalemi sikawa tokomi na depo ya bafleur na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santo sika nde tokotanga biographie oyo ya papa au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit, discours hommage rendu à papa Jean Zoto, conseiller général, oraison funèbre. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous sommes tous réunis aujourd'hui pour nous rendre un honneur, pour nous rendre un hommage de vérité, pour nous rendre un hommage mérité à un serviteur de Dieu exceptionnel, le père du kimbanguisme en Centrafrique et papa Jean Zoto. Papa Jean Zoto, toute la communauté est là pour te dire adieu. Ton souvenir, ton sourire et ta voix ne s'effaceront jamais. Ils sont et seront toujours gravés dans la tête de chaque kimbanguiste en Centrafrique.
Tu resteras jamais dans notre cœur et esprit. Surtout la régularité de tes visites inopinées auprès de nous, véritable réconfort pour la communauté. Heureux d'avoir partagé avec toi une grande partie de notre vie. C'est avec une profonde tristesse que toute la communauté kimbanguiste en Centrafrique se souvient de toi, mais aussi avec une immense gratitude pour tout ce que tu as été pour nous. Tu nous as appris tant de choses sur l'amour, le respect des commandements et les bonnes œuvres. Tu es pour nous une personne unique que la communauté kimbanguiste en Centrafrique continuera de chérir à jamais. Et si nous sommes devenus ce que nous sommes aujourd'hui dans le kimbanguisme, c'est grâce à toi. Le kimbanguisme en Centrafrique attend de merveilleux souvenirs avec toi, que ce soit lors des discussions profondes et significatives. Chaque instant passé avec toi est précieux. Ton départ laisse un vide immense dans le cœur de chaque kimbanguiste en RCA. L'expression de tes sentiments n'était pas ton unique point fort, mais tu as toujours su surmonter à quel point tu tenais à nous. Aujourd'hui, c'est à nous de te montrer à quel point tu vas nous manquer pour le reste de nos vies. Tu as été un véritable pilier pour toute la communauté kimbanguiste en RCA. En plus d'être un père aimant, sensible et généreux, tu as été au quotidien l'homme de la situation. Ce texte ne pourra pas exprimer tout ce que la communauté kimbanguiste en Centrafrique a envie de te dire. Mais nous voudrions que toutes les personnalités kimbanguistes de marque présentes à la cérémonie de tes obsèques sachent à quel point tu vas nous manquer. Tu laisses un vide dans notre cœur. Qui est Papa Jean Nzoto que nous pleurons aujourd'hui? Né le 12 décembre 1937 au village de Zanga, dans la préfecture ou la province de la Loubaye, République centrafricaine. De fait père Thomas Nzoto et de mère Thérèse Mongo. Papa Jean Nzoto est le premier fils de 8 enfants que comptent ses parents, dont 4 garçons et 3 filles. Il est marié, père de 3 enfants, tous de sexe féminin, dont il est décédé. À ce jour, il totalise 22 petits-fils et 20 arrière-petits. Durant son enfance, il vivait avec ses parents à Zanga, dans la Loubaye, sa province, et fréquentait l'école primaire des missionnaires catholiques à Mbaïki, chef-lieu de la province. Après ses études primaires sanctionnées par le certificat d'études élémentaires et primaires, il a suivi la formation en charpenterie, à l'issue de laquelle il déménagea à la société SCAD et fut employé comme chef de chantier. Courant les vents et vient entre la SCAD et son village natal à Zanga, dans la Loubaye préfecture, pour cause des visites familiales, il a fait connaissance d'un kimbanguiste congolais de la province du Nord-Ubangi, territoire de Bosobolo, Papa Jacques Sonzo, qui finira par la suite à le convertir au kimbanguisme. Il convient de souligner que Papa Jacques Sonzo, en quête d'emploi et traversant à l'époque une période difficile de sa vie, habitait chez les parents de Papa Jean Nzoto, grâce à son concours généré. Déterminé à approfondir ses connaissances du kimbanguisme, bénéficiaire d'un congé administratif, il s'est rendu en 1977 à Bosobolo, en RDC, chez Papa Jacques Sonzo, qui a fini par le convaincre à se rendre à Kamba, Nouvelle-Jérusalem, en vue de suivre les cours bibliques. Entre-temps, à la date du 9 février, voulais-je dire, 1975, il a été baptisé kimbanguiste à Bosobolo. Durant environ 3 années de séjour en Kamba, natif de son certificat de fin de formation, promotion de janvier, avril 1981, son éminence Papa Joseph Diangenda Koutima l'a nommé premier représentant légal de l'église kimbanguiste en Centrafrique avec pour mission la reconnaissance officielle. De retour à Bangui en RCA, il a retrouvé un groupe de kimbanguistes qui priaient dans la clandestinité à la suite des ruptures de voyage à Zongo en RDC, ville voisine de Bangui, en vue de prendre part
au culte kimbanguiste. Pendant les démarches pour la reconnaissance officielle qui a eu lieu en date du 7 juillet 1981, le groupe continue à prier dans la clandestinité au domicile du fait révérend Gaspard Bata au quartier Sango à Bangui. Par la suite, ils ont élu domicile chez le fait papa Louis Lengendia à Modoua. En réponse à la sollicitation de la jeune communauté kimbanguiste officiellement naissante, les terrains si à Kokorotoa fut attribué à l'église pour la construction du siège du kimbanguisme en RCA. C'était à partir de là que papa Jean Zoto a déménagé pour s'y installer durant environ 30 années de responsabilité comme représentant légal de l'église kimbanguiste. Croyant kimbanguiste averti, papa Jean Zoto a gravi tous les grades au sein de l'église, à savoir pasteur, deuxième suppléant, premier suppléant et conseiller général en 2000 et conseiller national par son rappel en Kamba comme lieu de résidence, poste qu'il a occupé jusqu'à sa disparition. Dans la Lobaye, tous ceux qui ont vécu avec papa Jean Zoto ont trouvé en lui non seulement un homme dévoué et attentif aux autres, mais un homme de prière, toujours à l'écoute de la parole de Dieu et fidèle à la mission lui confiant l'Église. Dans sa famille, il était très apprécié pour sa grande responsabilité et disponibilité, toujours attentif aux besoins des parents. Aimé de tous, des plus âgés aux plus jeunes, il était le rassembleur, permettant à la grande famille de se retrouver et de rester en harmonie. Quant à la communauté kimbanguiste en Centrafrique rassemblée à Kokoro 3, siège du kimbanguisme, pour visualiser la cérémonie des obsèques de papa Jean Zoto, c'est à notre tour de t'accompagner dans l'esprit, loin des yeux, près du cœur, toi qui nous as si souvent accompagnés et montré le chemin de foi. Père Esprit Saint, tu es tout-puissant, d'amour et plein de miséricorde. En toi, il n'y a que vie et amour. Accueille avec bonté papa Jean Zoto qui est parti vers toi, qu'il trouve en toi celui en qui il a espéré tout au long de sa vie. Papa, repose en paix. Au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit. Fait à Bangui, Centrafrique, le président délégué du collège, révérend Konzi Michel. Tosi ici, Boina Kombo ya Tata Mwana, pe Tata Molimo Santo. Amen. Tolandi biographie ya lingomba ya RCA. Sikawa toleki na dépôt ya bafleur. Tokobanda. Le président national à MSSK, Azana Mwali Loba Mouké. Et puis papa ya awa. Ya MSSK ya RCA. Tobengi papa président national à MSSK RCA Ole Kaliboso Zalilo. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en ce jour mémoriable qui marque la fin de notre relation physique avec le révérend Jean Zoto, la communauté kimbanguiste de Centrafrique adresse premièrement ses remerciements à sa divinité Papa Simon Kimbang Kiangani
et ses conseillers directs pour cette circonstance. Papa Jean Nzoto est le pilier de l'existence du Kimbangis en République centrafricaine. Cette disparition est douloureuse. Sans doute, nous sommes affligés. Mais spirituellement, la communauté kimbangiste de Centrafrique, ce jour est un jour de joie. Car Papa Jean Nzoto fut le premier clergé centrafricain que Papa Simon Kimbangu Kiangani a façonné pour une cause juste, celle de la récupération des âmes perdues en République centrafricaine que nous sommes. Cela témoigne la semence spirituelle que Papa avait sémée et que nous sommes aujourd'hui ce fruit. Papa Nzoto a été façonné par Papa Simon Kimbangu Kiangani pour ramener nous qui sommes perdus trop longtemps. Et aujourd'hui, Papa Simon Kimbangu Kiangani a accordé un repos éternel à Papa Nzoto, ici à la terre sainte de Kamba Nouvelle-Jérusalem. Cette circonstance est pour nous, la communauté kimbangiste de Centrafrique, trop spirituelle, car il fut le premier clergé façonné, aujourd'hui le premier clergé à trouver repos à la terre sainte de Kamba Nouvelle-Jérusalem. Le concours de cette circonstance attire notre attention. La communauté kimbangiste de Centrafrique dit merci à Papa Simon Kimbangu Kiangani et ses conseillers pour avoir accordé ce repos à leurs serviteurs à Kamba Nouvelle-Jérusalem. Ceci est pour nous, la communauté kimbangiste de Centrafrique, une faveur que Papa Nzoto soit enterré aujourd'hui à la terre sainte de Kamba Nouvelle-Jérusalem. Nous implorons Papa Simon Kimbangu Kiangani que sa grâce rayonne toujours sur son serviteur Papa Nzoto, afin qu'il soit à ses côtés le défenseur de ces causes justes en République centrafricaine pour le développement de son Église. Nos remerciements vont également à l'endroit du directeur de cabinet, Papa Landou Ndombasi, et sa suite, le pasteur de la ville de Kamba et sa suite, les hauts clergés kimbanguistes ici présents en Kamba Nouvelle-Jérusalem. De leur générosité, à travers leur soutien inconditionnel et indéfectible à l'égard de Papa Jean Nzoto durant toutes les années qu'il a vécu à Kamba Nouvelle-Jérusalem. Cela témoigne l'enseignement que Papa Simon Kimbangu Kiangani nous donne à chaque fois sur l'amour. L'un des trois piliers du kimbangiste qui est le nécessaire application qui témoigne quotidiennement notre croyance envers sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Nous allons ne pas oublier à dire merci au papa, maman et jeunes kimbanguistes
de Kamba Nouvelle-Jérusalem en particulier et de RDC en général, de leur soutien moral, financier, à l'égard de notre disparu, Papa Jean Zoto, durant son existence physique à Kamba Nouvelle-Jérusalem et sa disparition également à Kamba Nouvelle-Jérusalem. Nous disons à toute la communauté kimanguiste de la RDC et de Kamba en particulier, merci pour tout ce que vous avez fait et votre soutien indéfectible à l'égard de notre disparu, Papa Jean Zoto, que nous, la communauté kimanguiste de Centrafrique, nous oublierons jamais. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sikawa tokomi na ngonga ya badepo ya bafleur liboso tokolekisa bakolo na biso papa directeur ya cabinet na suite na ye soki bango baleki délégation ya bambuta na Félicite tokoleka nsima na yango tosengi famille oyo bakozala na bafrere bazwa bafrere toleka baninga mpe bayebani oyo mpe baza na bafrere tokolanda kaka ndenge ezali. Merci. Tosengi na papa. Soki tosiesi touti cimetière tokokende komela mwa mai epai ya papa révérend Mabengo Faustin kuna nde matanga ezali. Merci. Tosengi na papa révérend directeur Faki animation.
tokosambela na kombo ya nzambe tata ya mwana mpe tata molimo santo nzambe na biso papa simo kimbangu kiangani topesi yo merci tata na biso ayaki asali bambula oyo ye asali na mokili akomi na ndelo misio na ye esili sika ngonga ekoki po ete totombola nzoto na ye tokende malembe ti esika oyo ye obongisa akozelela kulumete ya suka zala liboso mpe nsima biso tozala katikati na yo oyo nyonso ya moyini bwaka mosika zala consolateur à travers famille nyonso na kombo ya tata ya mwana mpe tata molimo santo amen faki mpona leve liko
Toi la
Nina mene, vatwa la kulu
Tabata. Na komba tata mwana pe molimo santo to bandi programme na biso to sengi nzembo na bato nyonso na tata to yemisi ya nzembo soki nzembo esili papa ville sainte akofongola biso libonde Tela mese salu kyangu Nzambi Silwa Nzambi mukasila mukimwana kyame Tela mese salu kyangu Nzambi Tusadila salu kya Nzambi mukeleka 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 Tusadila salu kya Nzambi mukeleka Nzambi bamba ngitwa buluka Tusadila salu kya Nzambi mukeleka 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 Tusadila salu kya Nzambi mukeleka Nzambi bamba ngitwa buluka. Tobondela na kombo ya Nzambe tata ya mwana pe tata molimo santo Papa Simon Kimbangu Kiangani. Papa Simon Kimbangu Kiangani. Papa Simon Kimbangu Kiangani. Nzambe molimo santo. Likambo na likambo ezalaka na tango na yango. Tango ezali pona kobotama. Tango ezali pe pona kokufa. Tata na biso Papa Reverend Nzoto abangi te pona kokota na nzela ya liwa pamba te ezali couloir pona kokutana na yo tata mokeli bobongisela ye esika na Yelusalemi mboka na bino ya bule biso pe bozala na biso toponi moko kati na biso pona kosala seremoni ya bozongisi molimo mwaye na maboko ya yo tata mokeli ekotanga ye botambusa ye ebandeli ti suka ndenge toye na kimia tozonga pe na kimia ye pe apema na kimia na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo amen. Amen. Tosimbi fuka na komba tata mwana pe molimo santo. Nkolo Yesu Kristo olimbisa ngai. Olimbisa ngai. Nkolo Yesu Kristo aloba ete ngai nazali lisekwa pe bomoi oyo azali kondimela ngai akozala na bomoi ata asili kokufa moto oyo azali na bomoi mpe asili kondimela ngai libela akokufa soki moke te. Nzambe azali ebombelo na biso mpe nguya na biso. Ye azali musungi oyo azali na biso penepene na tango na mpasi lokola tata akoyokelaka bana baye mawa. Boye tata Nzambe mpe akoyokelaka bato bandimeli ye mawa. Pamba te ye moko ayebi ndenge nini tosalemi. Mpe ayebi ete tozali kaka mabele. Boye tika mitema mya bino mitumolama te. Bondimela Nzambe. Bondimela mpe ngai. Na ndako na tata na ngai bifandeli bizali mingi.
soki bongo te nde nasili koloba na bino. Zambi na kokenda kobongisela bino esika. Nkolo, yo ozali ebombelo ya mabota na mabota. Nainu nkeka ezalaki te, pese na mokili esalemaki te, yo ozalaki Nzambe. Mpamba te mbula nkoto moko, ezali na misu na yo. Lokola mukolo mwalobi awa mosili mwango kolekana. Mikolo ya kobika na biso ezali mibu tuku sambo. Soko na bokasi ezali mibu tuku mwambe. Lifuti na yango ezali misala na mpasi. Mosika te kolekana nde biso tokolimwa. Boye yebisa biso na ndenge tokokanisa mikolo na biso. Mpo ete tozwa mayele na mitema. Okumisama Nzambe tata na mokonzi wa biso Yesu Kristo. Oyo abota biso na mbala ya mibale. Na mawana ye. Na elikia na bomoi. Mpona lisekwa ya Yesu Kristo na liwa. Na bozwi. Oyo epolaka te. Mpe ekobebaka te. Mpe ekolungwaka te. Ebombameli mpona biso na likolo. Ekozilaka biso na nguya ya Nzambe. Mpona bondimi na lisekwi. Ebongisama mpona komonana na ntango na nsuka. Lokola Kristo asekwaki. Ye akolamwisa baoyo basili kolala. Kufa eyaki mpona moto. Pona moto pe lisekwa eyaki. Pona Adam liwa eyaki. Pona Kristo banso bakozala na bomoi. Moto na motu na elikia na ye. Kristo nde akopona bango bakokutana na koya na ye. Na sima nde kozala nsuka na ntango akoya kozongisa bokonzi na Tata Nzambe. Na ntango akobongola mpe bokonzi nyonso mpe ngolo. Akozala mokonzi ya bakonzi kino akozongisa banguna na ye nyonso na nse na makolo na ye. Munguna na suka akokangama ye nde liwa. Moto akoki koloba ete ndenge nini bakufi bakosekwa, bakozwa mpe nzoto ndenge nini? Ozali zoba. Pamba te mbuma oyo yo kokona, ekobotama te soki ekufi te. Bongo mbuma na mbuma ezali na nzoto na yango. Oyo ekonami na nzoto ya kopola, ekosekwa na bozangi kopola. Oyo ekonami na mabe, ekosekwa na bolamu. Oyo ekonami na kolemba, ekosekwa na nguya. Oyo ekonami na nzoto ya mosuni, ekosekwa na nzoto ya molimo. Mpo ete nzoto ya mosuni ezali nzoto ya molimo. Mpe ezali pamba te Nzambe azali na nguya. Akoki kopesa na eloko nyonso nzoto oyo na ndenge ye alingi. Bo eloko na eloko na nzoto na yango. Nayoki mungongo ebimaka na likolo koloba ete koma ete esengo na bakufio kati na nkolo. Baoyo bakolungwa sasa ipi. Molimo aloba ete babima na misala na bango. Misala na bango ikolanda bango elongo. Mpo ete etikali epemelo na batu ya Nzambe. Na sima na monaka ebele ya batu, oyo moto te akoki kotanga mutuya na bango. Bauti na mabota nyonso, na mikili nyonso, na bikolo nyonso, pe na minoko nyonso. Batelemi na liboso na kiti ya bokonzi, mpe liboso ya mwana na mpate. Balataka bilamba pembe, pe basimbi bitape na mbila na maboko na bango.
bagangi na mungongo makasi ete lobiko na Nzambe na biso oyo afandi na kiti na bokonzi mpe mwana na mpate baoyo awa bakobima na minyoko monene basukoli minkoto mya bango bayeisi yango pembe na makila na mwana na mpate bango wana bazali liboso ya kiti ya bokonzi na Nzambe bakosalelaka ye butu na moi kati na esambelo na ye mofandi na kiti na bokonzi akozipa bango bakoyoka nzala lisusu te soko mposa na mai lisusu te moi mpe kobeta bango soki moke te na moto nyonso mpe te mpo ete mwana na mpate oyo afandi na kiti na bokonzi akobatela bango akokamba bango epai na mibeko na mai na bomoi Nzambe mpe akolongola mpizoli nyonso na miso na bango. Mibale. Otombola nani? Otombola. Libaya. Bwana kufika singa malembe. Boye ata natamboli na libulu na molili na kufa nakobanga eloko moko te pamba te yo ozali na ngai elongo Kristo yo ozali mokonzi na nkembo mwana na tata mwana na lobiko yo lekana na kufa ofongola bokonzi bwa likolo na bandimi banso boye ozali mabele okozonga mpe na mabele lokola esepelisi Nzambe nakobenga molimo mwa ndeko na biso na ntango oyo tokotika nzoto na ye na mabele lokola esepelisi Nzambe. Tubanda boye mabele na mabele putulo na putulo mabele mpe putulo tokotika molimo na ye na Nzambe mozalisi na ye na mobikisi na elikya ya solo ya bosekwi ya bomoi ezali na nkolo wa biso Yesu Kristo mokonzi na biso oyo akufa mpe asekwa azali na loboko ya mobali ya tata Nzambe. Tobondela Nzambe.
O Nzambe tata wa biso, zala na biso pene pene, pesa biso makasi pe nguya, pesa biso mayele na bolingo na yo, mpoto yeba ete, kufa mpe bomoi ya sika oyo ya yo ekoya, ekabola biso na yo te, tozala na nkolo ti nsuka na ekeke. Tokotika na bobateli na yo molimo oyo opesaki ye oyo yo longoli. Longola koima ima mpe kobanga kati na biso, pesa biso makasi mpe elikya, mpwete toyika mpiko mpe molende. Tokoka kokumba mikumba na biso, ya mokolo na mokolo, kino nsuka. Biso mpe tokoma na bomo ya seko ezali na Yesu Kristo nkolo wa biso. O Nzambe na kimia, oyo olongola na kufa, mobikisi monene ya bampate, na makila na boyokani ya mbula na mbula, o nkolo biso Yesu Kristo, akokanisa biso na makambo manso ya bomoi. Boye bosala oyo elingi ye, mpe ye akosepelisa bino na misu na ye. Mpona likambo na Yesu Kristo epai na ye, nkembo ya seko na seko mapamboli na nkolo na biso Yesu Kristo, mazala na biso banso, na kombo na tata mwana mpe molimo santu. Amen.
Tellement la porte au fond. Révérend le Lobani Nokoro, le Banabandi, comment se bat au Landon Matamoko, peut remercier Manine pour le Pessa, le Banabandi. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosanto oyo etali liwa tobengi la mort na ebandeli ezalaki likambo ya pasi pourquoi ezalaki etumbu ntango bakoko na biso Adam na Eve babebisaki baliaki mbuma oyo nzambe apekisaki bango alobi boza mabele bokozonga mpe na mabele à partir ya ntango wana tokomaki kokufa na cadre wana ya punition mais ntango kolo Yesu ayei alongoli cadre wana ekomi chemin ya vie éternelle po omona nzambe il faut lekana kaka na nzela na liwa to ndenge toyaka na mokili ezali mokili tozali bapaya soki ntango ya moto ekoki esengeli bobela kenda tata na biso a totalisé 88 ans d'âge ezali vraiment grâce monene nzambe asali na papa nzoto topesi tata nzambe merci beaucoup na oyo asaleli ye mpe akanisela mpe biso libota epai na bandeko banso oyo bazali koyoka ngai banda na bambuta te kokita na se kobanda na ye moko tata molimo mosantu topesi bino merci beaucoup pamba te moninga ya malamu bele na ntango ya pasi soki okutana na likambo oyo te kotalaka baninga lokola boye te mpo ekozwa mpe yo metala ndenge ezwi biso grâce na concours ya bandeko baye epai na epai mpo mosapi moko elongolaka sili te biso moko tokoki kokunda papa te mais libota bandeko ya église na banonki mbangisi partout bayebani nini vraiment merci beaucoup na assistance tant matériel financier spirituel moral oyo nyonso bosali na biso na ntina ya départ ya papa tika tata molio mosantu papa simoki mbangu kiangani apambola bino ezala mpe yo ndeko na biso cameraman papa Lando kobanda nkamba tokei na te na Kinshasa jusqu'à Kimbanteke sacrifice monene te kozonga lelo oyo tokomi na suka tika nzambe apambola mpe yo kanisela mpe presse na biso ezala vraiment émergent mpo yango nde eza kosala mosala ya kovisualize makambo nyonso aita ti so na mbage ti centre afrique so alaka emambi na ngoi so e na mbeni tene ti tenengo na ndoti kuwa ti papa mpe 88 ans ake ngu mingi parce que na ngu ti zo 70 ans mais tonga na ngangu ti mitere mopeti gwe au-delà papa ti gwe jusqu'au-delà 88 ans vraiment imusingila ngangu na nzapa donc ala kaso ademabe ti ala paix tutingaki na sirili ikontinue ti sambela iso ingbaso ibatanga dutingo ti itambula tonga so lo tambula lo fana ilege surtout ala so akena lege ti église kimbangista paix awomba aita amonya amelenge ti sokweso balegela mo baloga lokui na kamba ala sala ngangu ti gati batombe ti loge na kamba so aga occasion ti ala ti montengo na kamba ti tene ala baye kweso sinon merci na kombo ya tata mwana molio mosantu amen
Nani pas prince? Barubi, fufu eze papa. Papa. Ici, quand c'est au bord du béton. Você não filme que você não é do dia. Ufwenge
Umsukula inza
Salve qui doit